Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini bakon mbata to bavoyi ya poto ndenge nini bakomi koamerde meme bapauvre commerçant oyo bazali koteka na Château Rouge to na Matonge pona ko-inquiete bango na makambo oyo bango bazali kokanisa ete bango nde bakomi bapomba awa na poto. Bandeko babolingo, nakoyebisa bino ete oyebi ndeko nalobaka yango tango nyonso. Tango tolongwaka na bamboka na biso na Congo, moto na moto abimaka na likanisi na ye alobi ete nakei na poto po ete nakende koluka vi nabongisa avenir na ngai pe nasalisa libota na ngai. Pe ezali na bamosusu bandeko oyo bazali na mokumba ya minene bandeko, me okoyeba yango ndenge nini soki okoti na masolo ya kati te. Bato bazali na mikumba ya minene ezali banani? Ezali nde bato oyo sito bayaka na poto na ndenge te batekela bango ba mapangu po ete bayebaki ete soki na poto bayeba kozongisa 4-5 mapangu kuna na Congo bakoma awa eindela bango. Pe bato mosusu bandeko babolingo batekela bango bakatikati ya bamapangu po ete bayebaka ete soki bakomi awa bakoki kozongisa ata lopangu mobimba lisusu ubia kobakisa lisusu ata bamapangu misatu bandeko. Bakoma awa bandeko babeta mutu na libanga ya kayu poto makambo. Bandeko babolingo, tango bozali komona ndenge nini bakombata bazali kolia koloba ete Congo boye te bandeko, il faut bo comprendre. Ezali na bato mosusu bazali kozwa bamakambo na bango ya ba vie privée na ndenge ete tango bakanaki baye na poto bakanisaki ete vie facile bakoresir bandeko. Baye kokutana na makambo na bango bandeko. Baye komona makambo oyo bakanaka te bandeko. Tala lokola mwana mobali oyo azali matama lokola moto alie mungwa ya basenzi bandeko. Oyo babengi ye na kombo ya Obin, oyo balobi ete yende mokonzi ya bakombata soki pe ba fourmi rouge. Bandeko, mwana mobali ayaki na tembe na poto aye kokutana bandeko. Ayaki na tembe alobaki ete akosomba bamapangu na Congo, akozala na bamituka, akozala bie bandeko. Tango aye na poto ya bandeko aye kokutana na makambu na ye na poto bandeko akomi mokati suki. Quelle déception! Yango wana bomoni ete
makambo na ye nyonso to ekanda wana ekei sikoyo na makambo ya Congo akomi kobwakela yango Joseph Kabila. Bandeko, mwana mobali oyo Obe oyo bandeko, ngai kutu na kamwaka na mitunaka nani yango apesa ye titre ya monene boye po aloba ete ye nde mokonzi ya bakomba ta. Bandeko, mwana mobali asa vimbi tala ndenge matama ekomi ondire moto alia mungu ya basenzi oyo ya bakoko ya kala. Tala ndenge azalaka na mwa libumu na ye. Bandeko, soki mpe kibeka bokoyeba yango ndenge nini po ete bakibeka ya poto. Bandeko, po yeba yango il faut zala mwana mobali oyo kaka ndenge tomonaka ye na basenario na ye asalaka na ndenge akendeki ayokani na cameraman akei kote ya parlement européen aleba filme ye basali neti azobima alobi awuti kofunda bato oyo nyonso tu bazalaki kokopere na Joseph Kabila. Bandeko, komedi ya poto ekomi kokamwisa mwana mobali oyo Obe. Bandeko, tala kaka namonaka ntango namonaka ye aza koloba liboso ya kamera na mitunaka nalobi oyo mpenza abelaka nini. Bandeko, azali kote mosusu oza komona neti mwasi, kote mosusu neti mobali. Bandeko, oyo kaka mpenza bilemba mpe balobi ete ye nde mokonzi ya bakomba ta. Bandeko, oyo mpenza bandeko, ata ngai mama Rosalie soki totelemi na ye balobi ete bato bakotela ye te. Bandeko, ata baku de tete akozwa yango po ngai soki na telemeli ye penza na kotiseli ye penza esprit na banzi ete mwana mobali oyo na kotindela ye penza baku de tete oyo penza ke akomona penza ke no na saganaki na mwasi me na bundi na elombe ya mwasi pe balobi ete ye mokonzi ya bakomba ta. Botala ye nanu bandeko, mwana mobali moko mayele te akomi kokende kodéranger baaktivité ya baninga. Bandeko, tala ndenge baninga bazali koluka vi na bango na matonge koteka mwa ba DVD na bango na ba CD. Ye alobi ete apesi ordre po ete bakende na bashop ya bato wana nyonso tu bazwa ba DVD balongola ba DVD ya Werason ya Kofi ya JB balongola yango. Me bandeko, ozomona place congolais azali zoba ya bazoba oyo babengi bakomba tomoni bozoba na bango. Mendeko, boza koyeba lisusu sansi ya liti na bino te, toyebi te soki liti yango ya Congo oyo bino boza koloba yango na. Bandeko, tango biso tolobaka bondimelaka biso bato oyo mingi bazali kobunda liti oyo ko na ndenge ya bakanda na bango bayaka poto na tembe, bayaka balobi ete baye konginda kobonga po bakende kosala makambo na poto. Bandeko, baye boye baye kokutana na makambo na bango poto makambo baye kokangama na file. Bandeko, okomona moto mobimba abimi na tongo na ndako na ye bosani kosukola elongi. Tala bapoti na misu. Bandeko, tala ba surprise ya mabe bato bakutana nango na bapoto. Ndenge nini makambo wana nyonso tu bakwelesela yango kanda epai ya Joseph Kabila te. Alors soko oyaki na poto omoni ete oza koresir te ya yo na Joseph Kabila ezali nini, na yo na makambo ya Congo ezali nini? Po ete yo tango oyaka na tembe oyaka te ana ndenge na ye na poto na kei na poto na koprouve baninga nango batikali bakomona kaka na somba ba mapangu na somba na bamituka. Bandeko, mwana mobali ya na poto ayeko tuta mutu libanga na libanga ya kayu. Bandeko, yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo ebongi malamu ete moto na moto asala keba po ete bozoba ekomi mingi na poto. Bato mingi bakomi kosala makambo mosusu bandeko na mawa pe pasi. Mwana mobali oyo Obe akomi kozwa mitindo pona kotindaka bato bakende kobotola babiloko na bashop ya bato basombi po baluka bambongo na bango. Bomoni teke wana ekomi vol. Oyo wana ezali penza likambo oyo ebongi malamu ete tozali kosenga na bakongole tangu yango tozali koloba ebongi malamu botika
ba makambo kaka bandeko toko solo la bozali ndeko pesa bango mitu makasi po ete bakendeke kaka kosala babozoba yango ete tolobi ete congolais nyonso to ayebi ete ozali mayele kende kokotisa plainte na yo. Il faut bato yo ba plainte kota partout po ete bozoba na bango ebandi koleka. Tela kaka mwana mobali yo bandeko forme ya mobali bandeko ndire mwasi oyo bamibali ya boye bandeko bozomona mobali na butu ntango mosusu kuna ye akomaka mwasi me bokoyeba te bomonaka ye mpe normal mobali me na butu ngai nayebi baforme ya bato yango ndenge obe oyo ndenge boza komona ye tala kaka forme oza komona matama esali neti mwasi na miso yango komona aza kolobo nde mpe balobi ete ye chef ya bakombata bandeko oya boyo komona kaka na ndenge batongo bakendeko bakombata na mibali na ye mpe baza kaka wana na kati boza komona ete obe mobali obe nzoka nde mibali na ye mpe baza kaka wana na kati makambo nazali koyebisa bino liseki te po ete basoupçon esi ebima ezali na kombata moko boye azalaka mobali ya obe oyo aniataka ye na ndenge ya nsima eyebani yango na tozali koloba bandeko tellement baye na poto ya bamakambo moko oyo bandimaka te na vi na bango obe akanisaka ntango mosusu akozala directeur soki wapi aye kokoma na poto awa surprise ya mabe mokati suki wana nyonso to epesi ye bavertige mpe aye koloba nini yo akomi mokonzi ya bakombata yo mokonzi ya bakombata na matama ekiti boye lokola moto lie mungu ya basenzi mpe oza koloba ete nazwi mibeko natindi bato wana me bandeko mwana mobali oyo azali mayele mingi te boyebisa biso sikoyo lito biso tozali kosala ezali mpona bakongolais ndenge bango bazali koloba bazali kosala mpona mboka na biso Congo me bolanda sikoyo bandeko rapport nini ezali na angolais oyo azali na shop na ye awa na poto asombi na ye ba DVD ya wera azali koteka yo congolais po ete olobi ete yo ozali kobunda mpona mboka na yo otinda ba voyou baya na shop na ye po bazwa ba DVD po nini po bino bolobi ete bozali kobunda mpona mboka bolingi mboka na bino échanger mais bino bozali kosala ba makambo mosusu boza koyebisa biso bakongolais soni ya na poto. Est-ce que ba raisonnement na bino na makambo bozoloba eza mpenza na sens lelo un libanais ou bien un nigérien akoki kosomba ba DVD ya ba musique na biso afungolisi shop na ye atie bon yo congolais yo okoti na magasin na ye te boyete mais bandeko nazoyebisa bino ya solo ba congolais bokanga date ya lelo bomoni kaka ba makambo bato bazali kosala oyo bazali koloba bango nde bakombatan oyo balingi kolekisa na mokili ete bango nde basimbi mokili me bandeko bokanga date ya lelo oyo bazali na baagenda bokoma yango bomoni babiloko oyo bato bazali kosala mokolo mosusu bakokende komeka esika bamekaka te bokoyoka sango na makambo ndenge ekomi kokende bokoyoka mokolo mosusu moto alali ebembe makambo nazali koyebisa bino liseki te mpe nazali koyebisa na bino il faut bato bayeba yango mpo ezali lisusu likambo ya kobomba te il faut kotia makambo nyonso tu likolo ya mesa ndenge ezali wana na chaîne oyo ya bakongole oyo bakomi koutilize bajournaliste mosusu to bapanzisango mosusu oyo bazali kokende epai ya bato apres baevenema soki esalami mpona kokosa neti kotuna mituna tomoyoki botokibo nzoka nde bamakambo wana nyonso to aveleka bango baza kozala courant nango mpe bayebi yango nyonso mpo ete ntango bamakambo wana nyonso eza koleka bango bayebi me bandeko bino bokanisi ete kaka lokola bapesi bino kombo wana ya bakombatan bomoni ete bomemi poto likolo ya mapeka me ndeko mokolo bokomona ete babandi kolalisa bakombatan moko bibembe po ete bino bokanisi ete bino nde bokoki kolalisa bibembe me boza koyeba te eloko nini bato bazali kokanisela bino na ntango oyo bozali koyeba te eloko nini bato bazali kokanisela bino na ntango oyo bandeko bato mosusu ndenge bazali wana bakokamwa
ozalaki combattant mais mingi bakokende kosundola to bakosenga bademission mpo na poto awa eloko bato bazali kokanisela bango bino bozali koyeba teke babiloko bino bozali kosala ezaki banditisme na kivoyu na kati oyo bozali koyokisa bakongolais soni oyo mwana mobali oyo aza koyoka ta soni te na matama aza koya kotya ondire moto aliaka mingwa ya basenzi alekisi dose mpe azali koya matama nyonso ekiti ngai chef ya bakombatanga nalobi moto mobali mobimba na elobeli lokola ya mwasi bandeko botala ye malamu oyo boye soki bozwi ye bomemi epa munganga alobi ete afungola ye na ndenge ya nsima efungwama na ndenge ya kosakana te bino bokokanisa mobali nzoka nde na nsima kuna ekoma na yango lokola basi makambo nazali koyebisa bino bozwa yango liseki te mwana oyo mobali oyo obe botala ye malamu bandeko po ete tosi tozwi basango balobi ete azali na mobali na ye moko combattant oyo apupulaka ye mpenza na ndenge ya kosakana to aniataka ye mpenza lokola ndenge baniataka mwasi ababaka ye mpenza na ndenge ya nini yango na tolobi ete bandeko nayebi te eloko nini batongo bazali koluka ekomi ondire lelo ke Joseph Kabila moto alobaki na bato baya na poto awa mpo baya koluka vi bakomi awa makambo eza kosimba te bakanda wana ekomi na Congo bandeko bino bozali koloba lelo mpo na Congo eske bino bato bozali kosala makelele boyebisa biso nanu bino boyebaka te na Congo na biso wana un jour bakonzi ya mboka bakozala na makanisi ya malamu ya kobanda kosala pe lelo soki peuple alobi ete biso awa na nzela awa tosika tozali balabala eza malonga te bakei mpe babongiseli bango batie mpe makadam bino boyebaki yango kaka bino bamobutiste oyo lelo boza kosala makelele awa na poto kaka bino nde moto bobomelaki biso mboka bokanisi toyebi te lelo bokomi bato oyo bolingi bolakisa biso bamakambo awa na poto bandeko ozomona kaka bato ko ntango basalaka badéclaration liboso ya bakamera ozomona kaka ete pasi ya poto esi ebeti bango bandeko baza koyeba lisusu te mingi bazali kokanisa ete soki lelo mpe bapesi bango Congo makambo na bango nyonso ebongi basombi bavila bamakambo ndenge na ndenge bandeko yo ozomona bato mobimba makanisi na bango kaka na Congo toza na diama na Congo toza na boye bandeko ata moto moko te kati na bango oyoka ete alobi ete na Congo mpe tozali na mabele ya kitoko tokoki kosala babilanga wana kutu balingiki yango te bango balingi kaka diama cobalt mpo baza deja na bulu ete soki bazwi mboka na biso Congo moto na moto akosakampare na barichesse ya Congo mpo ete akoma commerçant akende koteka mpo ete anginda tala bato mobimba bazali koluka bapesa bango mboka Congo me ide ya malonga na mitu na bango eza te kaka bozoba na bozoba vraiment ezali mawa mingi bandeko yo komona mwana mobimba bandeko tala mwana mobali bandeko mwana mobali akoma neti mwasi vraiment pe bandeko mobali mosusu balobi ete en tout cas bandeko ya radio Zumel Mil bolobela yango bandeko po ete aza koyokisa biso bakongolais soni bandeko mobali na ye mpe azali kaka kombata wana na kati donc ye akoma neti mwasi vraiment babengi mpe na kombo obe tala matama nyonso ndenge ekiti bandeko oyo nyonso tuyokanisi bamatama soki omoni mwana mobali ya matama ekiti boye eza nini soki mwana mobali akomi korecevoir baplaisir oyo mwasi fale azwa ye akomi kozwa yango mpe kolela ndenge mwasi alelaka me matama ife kita na modeli ya boye yango na boza komona tala na elobeli na nga kutu ntango na mwana kaza koloba ete ngai chef ya bakombata banini nalobaka me oyo azali kaka mwasi te oyo ata soki batiki nga na ye boye ngai mama kozali na telemi me nakoyambisa ye mpenza bacoup de tete na ndenge ya kosakana te po ete mingi bazali kosakana mingi na makambo babengi komba bandeko nakokende nano mosika te nakosenga na papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini babozoba ya bato oyo na makambo bazali koloba pasi pe mawa pona kotala niveau nini bakongolais
bakomi koyokisa bandeko na bango soni ya na poto likolo ya babozoba oyo bazali kosala. Ndeko nakoyebisa yo boye, il faut koyeba yango ndenge oye na poto awa oyaki na babit na yo mosusu. Tango oyaki na poto, tango ozalaki kobima mboko ya na poto, na ndimi te koyebisaki bapara na yo kolobi bapapa ngai nakei après quelques jours na kokomba kombata te. Oye kokoma kombata na bamasolo ya lokuta kaka bazali kokosa bino na bamobutiste oyo bango babomaki mboka, lelo kaka bango bato bakomi koya kosala bino baje. Mais mpo na kokende mosika te, na kosenga na papa Botamba tiela biso nano babilili totala ndenge nini bazobata to bakombata bato bazali koyokisa bakongole sonia na poto. Bomona bino moko bamakambo nini oyo bango bazali kosala, vraiment ezali pasi pe mawa. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. C'est quoi solution ndeko mo pekisa tina ma musique boye ba teka ba produit na bango to suka wapi oben biso to loba déjà que ceux qui boko boma bo boma, ceux qui boko kata bo kata, ceux to kota boloko to kota ba boloko to sala action oyo ko za d'abord ezana no malheur pona bango mo baza ko teka musique wana. C'est dire que musique asa mutamboka na msota congolais te. So bo tela ba histoire na Congo bo koti na kati bo mona ba étranger to yebi bango nyons tout. Mutu nga beta jibe Camerounais, mutu nga beta mutu bo étranger, mutu beta ba bata église boyo, ba angolais, ba rwandais. To so comprendre te bango bazo ko ta des zones na kati mboka na biso. Donc biso moko to sosola pour Congo za biso. Aux soi-disant combattants, les délinquants, pas les vrais, les soi-disant combattants, ces délinquants-là qui viennent m'embêter. Vous allez porter plainte? Est-ce que vous étiez agressé par ces gens-là? Vous avez subi des dommages, des vols, des pillages? Parce que de l'autre côté, ils ont pris quand même un certain nombre de DVD, des CD, des Wera qu'ils ont ramenés avec eux. Hein. Vous? On m'a pas violenté physiquement, mais on m'a violenté verbalement. Et Luxen n'a peur de personne. Et puis ici, on pouvait rien prendre. Ici, il faut prendre quelque chose. Papa, il faut lire Tondi. Moi, il faut me tuer. Ouais, Oben, bolongole déjà ba CD, ba DVD tout na ba rayon. Siko yo, ceux qui ba DVD dans to kene to na caméra bo to moni en bossa suni. Donc on a son produit là pour n'être qu'à gagner un franc, mais bon bah bah zui. Ils sont quand même injuste. C'est-à-dire même ngamoro ils ont pesanga na mawa. Na habité na 5 mois de films encore. Après pendant ba ils ont na Fnac. Pourquoi ils a pas congolais? Ya on ba ko zo. Ba ils ont oh ba wera, ba kofi aux na Fnac. Total là-bas, merci. Fidèle ami de la toile, mesdames, messieurs, bonjour. On a bien Sobrota Labiso de partout dans le monde. Toza Awa, en plein masolo, c'est-à-dire Matonge, Nagata Lola, Toye Kakane Boyebi, Toyo Kike, Netikara ba boycotté comme ça la maman mingi, il y a ba œuvre, il y a ba artistes musiciens. Vous Monawana, Azali, il y a tel Melarama Solo, il y a République démocratique du Congo, Nanenga Moukiete, mesdames, messieurs. C'est vrai. Bazo boycotter ba œuvre, il y a artistes musiciens. Et bon, pourquoi Bazo boycotter? Mais je ne suis pas seul, je suis avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Stella et bonjour à vous tous. Voilà, tonton, yo to yebi donc ba yebi na ba on a Congo mikili.com, yo pena ba na Congo, bo simbi pena défense, il y a République démocratique du Congo Nanenga Moukiete. Na lunettes pour te solo bien. Alors to qui boso boycotter ba œuvre d'artistes musiciens, est-ce vrai? Oui, ezali ya solo attaque ba na Congo vraiment to zo ki ma autorité wana ya ko boya vraiment ba œuvre o bande ko na biso mo ba salaki pour liboso to ko interdit ba makamba ba musique ba se manifester na kati ya Belgique ezaki na cause auto expliquer ki vraiment ba tunions tout que cause ezalaki mabe zo sala mamingi batika ko soutenir ba criminel ba ko sala Congo mabe mais to ko mona ke ba tona ba l'activement amour na bango insistance na bango ya ko continuer ko sala toujours ba o bazali ko piller ko violer ko détruire Congo na biso ya on to moni ke non liboso to bana ko eloko na eloko ya ki na étape par étape mais le quoi to pesa o ba mise en garde to yebisi bango to boy ba concert na bango ezalaki ba ndeko mo o to ba yi ke non un jour to ko solo la makambe ko zonga bien mais to libérer na mbongo na ndenge ya révolution mais to mona ba pesi so ba position na bango l'activement ke ba lobby lelo yo ke on s'en fout na union tout congolais aza ko mona pasi
pona bango objectif na bango ezali moko ya kotela monguna o bayebi kazali Rwandais Joseph Kabila Kanambe o azali Rwanda azali ko boma Congo bali ko soutenir ye ceux qui Congo e koma na merde ceux qui ko kufa so ko boma biso nyonsu to kufa na biso bango balobi on s'en fout na souci ya peuple congolais ata ba ofuta ba fonctionnaire te ba ofuta ba policier te ba za ofuta ba tuté bango babi on s'en fout pona bango ba ko soutenir ba Rwandais ba connaît ko toujours ko détruire ko panza mboka na biso Congo yango na ngongo tolobi ke non pona biso ba œuvre na bango pa na biso en Europe ezali sous considérer te nyonsu soko sali musique na to ko zwango to ko sala ngo ba copie et belé ya lokuta to ko panza ngo pa ya ba to ko panza ngo donc e ko teka mlisusu na niveau ya biso ya Europe te ba œuvre ya ba artiste nini bozo pirater déjà jusque là. Enfin, oyo bozo sa boycotter jusque là. Bon, oya biso zoko boycotter to yebi ya Jibem Piana alaksa ki face na ye Congolais mo mamonaki ya Werason alaksa ki face na ye Congolais mo mamonaki Kofi Olomide alaksa ki face na ye nini batnyos ba monaki doza ba œuvre ya batuana po ba lobion na munoko na bango moko ke bazali ko soutenir criminel ou azali Rwandais ou azali ko détourner na mboko na biso Congo. Ensuite, le moment où on a souligné Moussou Ezali que Batouana Nyonsu, plein de peu Ezali déjà préparé pour nous coach pour nous Batouana, nous devons soutenir Batouana au Bomana Congo. Ensuite, nous devons coach à Bangulu Awa, dans ma bénédiction basaka en Europe Awa, biso toye biango, nous devons tinda Kabatu Musuba que yiba Kabamin tuka pour pas payer sa bango, nous devons yiba la bango pour pas payer sa bango, nous devons sala Kamarabe pour pas sala bongo, yango biso Nyonsu to telemi Awa en Europe, tous au coach à plainte. Po balanda bango moko même en Europe ba okanga bango to relaxa bango ke manifestation ba na kini to za ma pli mayele koleka bango to ngoto sala mona ninga mayele to solo entre ba congolais ba tika ko sala mabe ba continuer yango to sala bango face msuba mona ke to za mayele ya koleka ya mayele do ba plainte na bango pe déjà na nzela o ezo kota semeno yo o eko kanga batwana mabenos o ba sali même na niveau Europe. Ba plainte wana monite que non et comme bena ko reverser ko fungola ba makambo quelque part et ko sala pe na désavantage na ba mikiliso ba la koto yo ba sala makambo wana bozo reverser pe na masolongo devant lelo mundele complètement ou bien mais non souci nyo soko tuni congolais no sota na kati Europa wa souci na ye azonga na Congo akene bongsa na mboka na kene tonga na mboka na ye do tout ça suna posa over na Europe te yango to linga kimia pe bonheur ezonga na kati mboka na biso okomona même yo stela musala na yo ozo gagner awa ozo sala eloko te po soko lobi o mériter na musala no lelo na mboka na yo muto ko mona valeur nango et puis okomona ko gagner nango pe bien pour na vie na yo donc neto zo ko bunda na libanda to lobaki révolution ya bana Congo zo na libanda ikota na kati donc étape ya kota na kati c'est koti révolution ici e bandi donc on a tiré na simatikali donc pour na biso ni toza wana papa toza na souci même ce que mundele a combien de fois ba mais ba okanga peka ba confrère ba okanga peka ba ndeko oyo ba zo tinda ndengo lobi wana ba zo tinda ba no yiba ba plan ba zo tinda ba yibela ba car ba yibela ba forme ba mo peka ba okanga mana ba ngo ben mais non ba ndeko wana conscience bango pe zui ba wana ko comprendre que ba komé ko sala musala na bato o baza ko kosa bango lelo ba lobi ke ba ndimi su makamba ko kosa te turo ba tele ba bi ke non ba ko travailler ko pona ba famille na bango pe to kosa mingi to kosa mingi na Europa wa oyibi voiture oyibi boyo ko pesa ba musicien kuna za ko bonga na vie na yo papa na ona mama na otindela ke même pas 100 francs na fin du mois bande ko na ngai ba to ronnos ba zi conscience ba ko comprendre que on ko travailler na erreur ya to tele misa suzu ke non to tele maturo yo to bongisa nde Congo diamant coltan cuivre nyonso eza kuna oto zala bato mbongo to mona na to ba riche pe to zala tina ko to ya na poto awate ndengo lobi wana ga obin alonga na otuna boye lelo Werason a bimisa produit nae bobo ikotango Jibem Piana bimisi produit nae bobo ikotango mais tozo yoka tozo mona pe ba combattant musu na kata ba car na bango bena donc c'est da JB a beti c'est da Wera beti ozo mona te quelque part bo solo na bien te obin non ezala ngo mabete ndeko na ngai to mona ke mwasi no pe vana na parler moko bo divorcer le bito so bo divorcer la mwasi wana bana na ko futela ba on classe te mwasi so zo belo ko tinile mbongo na hospitalité oso comprendre donc makambo so ezali biso tozo tozo lo makambo ezana ba degré nango et le bito ke par exemple que Jibem Piana so to jio to ko bomé non Jibem Piana par exemple na tumbo oya sali makambo simba ezala kasana boloko na ye musala ko sala po a reconnaître mabe o asali na mbo tenga na lo ba question na peut-être comprendre bien te bozo boycotter lelo ba œuvre na bango c'est-à-dire ba te kango te awa na poto mais quelque part eza paradoxe que todo mona côté mususu
ba combattant na kata voiture a tchepena jibem piana ayoki Weranson ayoki techno malé va suite fin na kata car na azoyoka. Mais de l'autre côté bodo boycotté bodo pekisa ba teka ba bloko wana. Et ça paradoxe ou bien. Non, biso na toto ki pangote o ya koyoka ayo ata ngana ko boya nga moko mona na radio par exemple radio moko mayu ya awa ba che musique wana erole kana nzelo koyoka na yo mais loko ke changer mutu ya mwana te et loko ke changer mutu o ezo na kati ya mutema na ye o azo sala na misala na ye c'est ça ba benga mutu ki bo moto za o ezo leka de gauche droite on no sana na bango ba sana bango o azo yoka musique azo kana ye c'est quoi solution ndeko mo pekisa tina ma musique boye ba teka ba produit na bango to suka wapi oben to suka conscience à mutu nyonso tout tous ensemble to libérer mboka na biso po ngaba na netumbu nanga yo posa netumbu na yo mais surtout sangisa ngo ensemble to ko bunda to ko mona que problème ya ngana yo e komi régler non kaka yangeza la ka régler to so mona classe bande ko ba songi classe tane Europe wa to bunda sko ndenge nini pesa na ngo ba élection sko to kenda yango nde pena donc lutte combat tikali pena finale yango na ba élection sko to bunda ndenge nini. Bon, pour na biso bana Congo bana to bima to bana ko yebisa batu ke Congo ko za libérer na révolution non na élection. To yeko mona même papa o tozo balelo papa Tshisekedi a continue na mulongo ya ba combattant bana Congo lobby bien. Le 6 décembre, bossa la élection, bossa la té. Donc pour na biso élection dans considéré té. Pendant ce moment la date le 6 décembre o to achèvement ya révolution ya bana Congo. Donc exact que par exemple l'élection est d'abord formalité au besoin que bosu la raison il y a preuve il y a koloba que tala ba tricher il y a soulever peuple donc ça ba raison ba terme bazo employer mais ce qu'on landi ba mo ya mutu nyonso comique le 6 décembre élection ou pas Kabila dégage ndega bozo landa wana tuza penda en direct penda ya litonge boyebi kaka litonge terme ngolo banini matonge wapi na Bruxelles mesdames monsieur donc John Kala la kota zaba côté wana pangi penda masole za ko yinda na nenga mukete awa penda ba mo boycotté penda ba œuvre ya ba artiste musicien entre autres CD DVD ya JB Bimaki ya Weranson pe Bimaki mais ba telemele en to tuna Obin a expliqué biso li solongo masolongo les gars ki ndenge nini po ba boycotté ba biloko ngo betela biso na mo muke Obin soki les gars ki ndenge nini. Non, bâton rouge ya ki paranga expliquer situation que président omoni makambo bâton rouge en banane basa ba combattant ba yeba expliquer que président omoni situation ndenge lekaki solution za ndenge nini ngana yo tika ngana raisonner situation nini situation ndenge lekaki ndenge batu wana ba kumisi criminel de guerre ba ke ba betelier musique ba lobi ke bango ba kufa na bango pona rwandais non pona peuple congolais donc pona peuple congolais baza ko mona congolais te ngana yebisi bango bongo tika ngana raisonner mais balobi na nga ke non po ndenge za na kati ya bana Congo mutu chef azate eza to za ba représenter to za ba boyi ya batu ba yebisi nga ba bino to sali réunion na kati ya réunion ba bi ke non il faut to agir il faut ko longola na kati ya batu nyos ba teka ba musique wana ko longola musique wana ba rayon ba chango lisusu te po to ba teka ba oyo ya ba théâtre ya biloko mususu ya bon problème ezate bo passer en action na pese ki mot d'ordre nanga ensuite batuana ba passer en action bomoni basali musala ya journée moko pona ko corriger nanu osoma eloko nous ça ko corriger oso comprendre ba longoli ba CD DVD na ba rayon tout ba longoli ba CD na ba de tosana ba image wana tozo lega na ba maison pour total ceux qui veut réellement ba CD DVD ya ba artiste wana ezate na ba rayon pour biso za système après va l'appui oui to longola ki ngo nyonso na journal lobby ensuite yebisa ngo na une semaine toza ko contrôler ce qui to y la prochaine fois to moni yango biso to loba déjà que ceux qui boko boma ceux qui boko kata ceux to kota boloko to kota ba boloko to ko sala action o eko za d'abord ezana no malheur pona bango mo baza ko teka musique wana po bande ko nangeza ka passe baton ba teka pe ba musique wana ba bande ko na biso balela ka pe wana ba futela ka ndako wana o mona kamso e boza ko sala ngo eza tozo ko nuire pe na bande ko na biso mususu nzoka bato ko aider biso ezali ba batu bango moko ba batu o sala ba musique wana. Mais mutuloko la Diego apesi vina caché na pona minute so mutata perdre za Diego musique wera sa lelar na ata lelo bino bo kale bo blingite te kama me asa zumbongo na donc azo se retrouver na yango to lobi eza pasi pour bande ko na so botika ko bimisa ba mbongo na ba batu ya ndengwana bo garder mbongo bo ko tsongo na makamu susu osoko mbona et ensuite elle lobi par exemple Diego musique c'est Diego musique asa mutamboko na so ta congolais te
so bo tala ba histoire na Congo bo continent kati bo mona ba étranger to yebi bango nyons tout mutu nga beta jibe camerounais mutu nga beta mutu bo étranger mutu beta ba bata église boyo ba angolais ba rwandais to so comprendre te bango bazo kota des zones na kati mboka na biso donc biso moko to sosola pour Congo za biso le but comment to tsanga makamba mboka na retourner nationalité nini sima to sola makambo wana donc eta souci ba ndeko na biso abimisi mbongo ne belé ensuite ba pirater biloko na ye ba sali donc batika ko bimisa ba mbongo wana to bunela na mboka et récile là surtout bien décembre surtout quand ça ba énergie to récupérer à 3 mois au moins après 3 mois on a même DVD na kini muto ko na capacité ko sombango mais mutozo lo ba bundela mboka yo moko lo bia za congolais ta bundela mboka ndeni ya continuer na production au ben biso lo ba pona ba congolais pona ba étranger ba connaître tout ce qu'on nuire biso même ba nous na bango ezali mais on va na libanda to yebi papa ngai na yebi ke yo le logo salanga mabete mais étranger soka ya côté lieu au logo salanga mabe oso mona do ba étranger do ko sala to toujours mabe bolingo le ka biso mingi to fungwa maki mingi to komi lokola bazoba yango to sibir oyo to soko mona lelo yo mais elobi peteke to boyi bande elobi peteke to boyi ba paya oso mona elaki sikaka ke maele mutu et ça ouais Aubin bolongole déjà ba CD ba DVD tout na ba rayon sikoyo soki ba DVD dans to kende to kena caméra bo to moni yango bo sa suni non bokende ce qui bon moni et ça fait preuve la biso que bon monit to ça peut pas imaginer la bino na et to keni na étape na biso aussi ya nini to keni na preuve na biso yango ba filmer ki bino yango et to ke ba wangani to bo bino mo moni ba image ba douter pété ali ngolo wale alongoni na tena pembeni po eziko makamba vie po ngana zolo be na niveau mususu eza na batu ba plus méchant que ngabe baza ko be na niveau mususu donc étape ngo eta ponga ngako mona no ngate erba ke sala kuna likamu obenga ba kutu banani bâton rouge. Voilà mesdames, messieurs, ma solon benane toyagi awa pour tout ça la reportage to laksabino comment ça se passe ici. Est-ce que ba CD DVD wana zote kama ou bien zote kamate? Est-ce que nega ka bien lobi bâton rouge ba sali pena ma solon ndenge zali ou pas? To dans la caméra to kita côté wana bomona ce que ça vrai ou faux marambu balobi côté wana. Aubin to salage mission na Adam Chaloué, il y a le président, il y a PPRD, il y a ba jeune, il y a Benelux, à lobby que il y a certains combattants bazo linga ba joindre ba rejoindre PPRD. Yo en tant que président Bana Congo Aubin, ozo confirmer ou bien infirmer déclaration wana. Bon, nazo sekana ngai, mais souci na biso Bana Congo tozo linga po ba ennemi mususu. To vana nango na saint to yeba bango te. To zakala bango na tongo ti poko amazana ennemi. Mais tozo sepele tozo ko mona bilongi na bango bakomi ko lakisama. On a peut-être linga to mona bango. To yeba bango comme ça to yebi biso moko to yebi po ezataka ya makambo ya bilili mais to yebi mais esengo to yeba bango bino ko nde musala bozo sala bozo ko aider biso ke to mona ka bilonga mutu mususu po ça ba preuve na biso balobi ke Congo mikili ne esali ke no ba combattant lelo ba na moba lo baba yo kana à travers la planète. Est-ce que c'est vrai? Mais musala bozo sala bande ko na ngai omoni ce qui bino moko boyeba ka valeur ya musala na bino te mais biso to yebi musala oyo bozo ko sala de gauche droite ndenge bozo ko pesa ba message pa ya batu vraiment beaucoup merci beaucoup na beaucoup d'encouragement donc yango bomoni atalere boye na bimi mbango na bino fona répondre pa ndeko na po faut ko pesa sango po bandeko o ba yebi te ba yeba et puis bo sala musala o ezaka na ba kwenyons tout likamezo lekana bo sa toujours à la page donc ce qui 100 € bakisa 200 € bakisa to luka to pesa comme ça ta musala o continue ata ba kangi bino caméra ata ba boto bino caméra to luka to soma musuku bo koni na musala o mais bo te kamboka te po Congo ngana ko kufa na lelo yo to yebite L'aime sou yom to remplacer nga aux journalistes lelo mais on remplacer nga comme loba mabe ya mboka na yo pour ndenge to mesana ka ko sala ngo donc Congo eza ya mutu tepe mutu ko to menango musapite 2 345 000 km², la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, Zamboka Mongo à la dimension d'un continent, ils ont blagué. Alors les choses doivent changer de ce côté-là. Il faut que les Congolais placent à Zali, Nagata Mboka Nae, à se retrouver. Waneda idéologie à Souka. Awana wapoto na yebite soto koloba loba susu nini ma solo ezande na République démocratique du Congo mpangi pena zo solo la lobby que non
John Pena Chimpanga lobi que non ma solo na République démocratique du Congo, il faut changer. Ngana tiki obin to kende to tala ba côté wana soki pena na rayon to mona techno malé wa suite fin sab. Voilà, on est toujours en direct à Matongé pour vous informer de tout ce qui se passe. C'est des sujets qui vous intéressent, c'est des sujets qui sont pour nous et pour vous. Donc voilà, ne vous oubliez pas que si vous avez quelque chose à dire à propos de ça, il faut nous appeler, il faut vous ouvrir, il faut pouvoir parler aux autres, que les autres entendent ce que vous avez à dire. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Ici, je suis avec monsieur qui est venu nous parler lui-même franchement de ce qu'il avait à dire à propos du Congo. Vous êtes Congolais, vous nous regardez, c'est pour vous qu'on fait ça. Donc n'oubliez pas de venir parler, dites ce que vous pensez. En tout cas, on est là pour vous servir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, tous les gars, on a dit que ça va selon un vrai ou faux. À suivre. On a commandé un CD. Parc de 10, c'est une solution. Na mbangu nyonso na 48 heures. Il va mourir tout, il y a théâtre, na musique. Je dis 48 heures. 49.99. Héros, partout bino vos alliés, place tout bino vos sekara, vos sepelaka. Commandé un CD on a allé. Tout justement. C'est le coup d'auto oyaye, yanga pe komi. Tout est bon na western on a 48 heures du temps. Bah comme c'est le va faire. Donc on a biso toza nango. Zando. Piraterie. Silio. Fidèle ami de la toile, mesdames, messieurs, Boyebi Kaka, de partout dans le monde, CMC Congo Mikili, number one aba news, number one aba information, Congo Fred Service, number one aba solo tout, tous un reportage ya Kafu Toyoki ke, awa, nakati ya matunge, nakati ya bela, bazo boykote ba œuvre ya ba artiste musicien, Bouto Landawana, Obin, président Bana Congo, PCLI, pour biso, to pesa micro, na mutunyo so, o yazane loka koloba, o yote ya mokili, Toyepe awa na maison ya éthique Mbukusu, mesdames, messieurs, ce monsieur là il paraît azalaki agressé. D'abord Toubanana nous n'ambo tendenge zalaka tout seigneur tout honneur le sac on a eu papa. Bonjour cher ami. Voilà, et si apparemment on nous a informé que ozalaki agressé awa bana ezalaki ndenge ni betela psonan. En fait bah profiter d'absence nanga les qui n'ont pas l'habitude à oteka awa bah qui déjà na moi bah menacé bah longola d'abord bah DVD dans sous un rayon. Ya Kofi, JB, Nawera. Bayaki, petit frère Longolaki. Et après, Bayagozong à deuxième tour, Wanande, Bayaki, saisir ba DVD pour Baki Nango. Un truc que j'ai trouvé injuste. C'est-à-dire, et comme Wana, c'est en quelque sorte, ils volent. Soustraction frauduleuse de choses appartenant à autrui. Ils ont raté. Et les raisons Zanini? Bah, il paraîtrait que le roi Moyembela Kabila, Yembela Mikolo, président actuel Kabila, yembelaki na stade donc tout balingi ba boycotter ba œuvre na bango donc yango faut ba retirer na ba rayon nyonso donc ba ki palanga et puis ba ke sous pas collègue dans Hermen et puis ba ke sous pas collègue sous Luxen donc c'est un truc injuste en fait. Alors qu'est-ce que tu as à dire malobani no loba na bango nyonso ba sali acte wana d'abord mutasimbi bilili XY l'accent opération na rayon pena ba produit en ezati ya JB ya Wera ya Kofi pour batba mona pena réellement soki et type à bangi à longo lipe ba produit en. Donc voilà, et là on a en roloba, so ba s'attaquer na batuana. C'est-à-dire je ne suis qu'un simple commerçant. Asombi le repas teka pour tous à la bien. Voilà. Si Sabam ndima qui ko valider ba œuvre ana, si producteur a foutaki ba studio na e pour ba œuvre ana bima, c'est parce que ils étaient quand même d'accord. Donc ba ti kabablo na bango ana. Ba bloka oya ko zorablo na ma rien batu. Saisir va produire dans combien et combien à quantité? Il faut faire l'inventaire tout à l'heure, ça mais moi belé. Donc on a la somme va produire là pour n'attendre qu'on a gagné à 1 franc, mais bon bah zui. Ils a quand même injuste. C'est-à-dire même ngamro ezo pesanga na mawa. Na habité na 5 mois de film encore. Après pendant ba ezo pe na Fnac. Pourquoi les pas congolais? Ya on ba ezo. Ba ezo pe o ba Wera, ba Kofi oza na Fnac. Total là bon, merci. En tout cas bandeko bozo mona mais apparemment au longoli pe JB ezali l'accent na bena bilili yosuko est-ce que au longoli pe ou bien au bakisa ou bien au banga bang na banga mutu te na respectera batu na banga nzambe d'abord na respectera batu donc soki nga na oteka pro so baza so ko na préférer so baza mbongo ba resomba comme ça ba produire ngo sila lango comme ça batika nga calme faut na épuiser stock na nga sili
et puis voilà, en total, il m'a sonné sous. Tant que bon, il y a, de toute façon, violence et arme, il y a battu, il y a pas faible. bozomona wana namoni mukulu azane na pointe bakote wana jibe mpia na mpunda ezali Weranson ezali Kofi Olomide ezali donc Papa Wemba Muse Shungu Wemba Diopeneke Kumba azali Fali Ipupa di Cap la merveille bango nyonso bazana bango côté wana mesdames monsieur awa to na maison ya Eti Kaka système après va l'appui bomoni ba produit zana ngo malgré o ba saisissaki Eti azo déplorer vraiment comportement ya ba combattant oyo oben abengi armée rouge bazo tambola na ba maison pour ba saisir ba biloko ya ba pauvres ceux qui permettez-moi l'expression hein voilà donc commerçants donc simple commerçants adoté ka ba biloko naie ce sont des choses à déplorer côté wana ceux qui bossa la lutte na ndenge mo ya bien pour mututu à se retrouver ça te que non vous pénaliser bandego mususu ndenge bomoni côté wana alors le message ya suka ndego na ngai eti ezanini. En tout cas, message à Souka, parmi ces combattants, il y a Maël et Baza. Donc, les armes bazo utilisées, Kobuka, ils ont bien été. Ce banana la Fnac, ce banana la Fnac, Babuki Kuna, comme ça, biso, un petit peuple, petite et moyenne entreprise, on a biso. Tant que banana la Fnac, bazo attaquer biso, Congolais, bazo se débrouiller pour nourrir un peu la famille, ils sont injuste. C'est vraiment injuste. Na hibagi ba DVDT na bimisa mbongo nanga pona somba pona gagner à temps ne fût-ce que 1 centime likolo ba rozwango gratuitement. Ils ont vol, soustraction frauduleuse de choses appartenant à autrui. Vous portez plainte? Jusqu'à présent, total, ce qui s'est répété ce soir on a porté plainte. On dit minoga loi le bossi kenenengwa. Nandimi na osolo lango. Naebi je vais mener mes enquêtes na mekana na ndenge à l'amiable. Ce qui est à l'amiable c'est mité wana to kende moi likolo. La force reste à la loi. Voilà. C'est bien dit, na suki nanga awa na maison oya etiki mbuku suto kepe na maison wana musuto la kisabino kaka nenge masolongo elega ekote wana John Chimpanga mpangi omoni pena masolo nego mokendele. Masolo nenge ko motambola. Est-ce que ça la nenge wana voilà malewa yango ezana ngo kotoyo malgré ba saisissa ki lo wana mais ya do tek ya suki etikala ki eti ya do tekana ye côté oyo nera da commerçant ye musala nego teka ba DVD ba CD na maison na ye alors a sengi que non bokende pe na Fnac alobi so bozap na armée rouge ndega obe alobi bokende pe na Fnac bozwa pe kuna boye na ba Virgin et puis boye pona e pa na ye petit peuple petit commerçant azo se débrouiller na muke oyo azana ngo bobeta pe côté wana na Fnac po obe Andi Mabi nani Eti Andi Mabino donc yango wana pena masolo to ela ekoto na maison ya Eti merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps merci à vous merci merci beaucoup Célé du bois très fort silencieux Célé du bois très fort na nenga mukete mais avant aussi lisa dans un message information très importante mesdames messieurs 3 journées de restauration du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2011 et à partir de 17h jusqu'à 19h30 on est à la vendredi samedi également et puis dimanche de 13h30 à 16h30 adoration et louange le frère Trésor à Ozalawana Trésor Dienga et puis le frère Cisco Emmanuel la sœur Mami Masaki et le frère Sond à Mons. Donc, titre pasteur à Ozalawana, pasteur bienvenu Litoko, évangéliste, et puis la sœur Fifi Masia Litoko. Donc, wana dali madame, il y a pasteur, donc, côté wana na Rotterdam, na Hollande, et puis adresse tout pour tout contact au Benga na Congo Miki, le na Molenbeek, na Molenbeek, métro Ribocourt, au Zuka métro Ribocourt, au Koma côté wana donc numéro rue de Cœur numéro 47 donc adresse rue de Cœur numéro 47 1080 Molenbeek métro Ribocourt na suki nanga pena côté wana boya masolo yankolo etambola puis nkolo pe asukola asikola République démocratique du Congo pour tous on a besoin il y a changement et tina si yo pose on a besoin de changement pour na Congo si mutu nyonso alingara olamu moko ta nima mabe. Donc, tous les bisognos on a besoin de changement, mais les cas de façon, il y a bien. Comment véhiculer leur message. Ok, s'attaquer à la usine, grosse tête, bissoter. Tout ça, c'est simple pauvre, tout boy éviter cause des ambulants, vendeurs de stupéfiants, tout ça, taille locaux, ils ont quand même logique.
Voilà. Tolegi ba côté wana total la pepa hermène sur les gars ndeni à suivre. Tozaka na matonge mesdames messieurs na cadre ga ya reportage wana ndenge lelo masolo changer kotoyo ba comme boycotter ba œuvre d'artiste musicien. J'ai un artiste à côté de moi, c'est un artiste comédien, il y a ça la rane na plaisir, ça la biso plaisir à travers la comédie, ba théâtre na biso bolingaka de tous les temps. D'abord chapeau na boulot ça la rane na ngai. Merci, c'est gentil. Voilà, on est sur CMC alors pona yo boycotto lelo ekomi na ba combattant ba mo boycotter ba œuvre ya artiste. Yo pose artiste, au moins on ndenge nini olobi boni. Bon, nga tout d'abord no lo banano. Merci na parole. Ba combattant ba bande na biso. Biso nyos toza prépo na changement na mboka na biso. Et puis toza posé à développement na mboka na biso. Arso ba comme boycotter on lelo et ça la biso passe parce que musala to yebika yango wana. So lelo bande ko bokomo boya biso to sala musala et zara passe parce que tu as ba famille, tu as bana, tu as ba maman faut te nourrir. Donc so ba comme boycotter ngo déjà que tout concert zo beta société. Je vois na mona ki concert zo beta société. On mes artistes bon artiste ba tikali kuna. Mais ba longa sou ba biloko ngona ba étalage et tout. Artiste c'est ali mbongo na ya avant na kin. Mais producteur a mis mbongo. Moi de gasel perte. Or, faibo pegisa produit a coûté kota na onté et que usine basali makamtu to sili. Après ce que boycotter on a évité ce que ça ndeni. Ouaneza Alisala boyebi kaka beta no ba théâtre na niveau likolo professionnel. Merci beaucoup Alisala. Tout ça peut un artiste mususu ara na matonge. Tonton, face à réaction on a comme boycotter ba œuvre na no ba artiste penda. Hein? Quelle est ta réaction là-dessus? Na comprendre question bien. Nabi, question za boye. Lelo ba combattant ba ko boycotter ba œuvre ya ba artiste, yo d'artiste comédien. Bon, face à cela, quelle est ta réaction? Par rapport à il y a boycott ou on a les lois là-bas œuvre na bino nion son étalage. Ouais, en tout cas je crois s'il y a quelque chose à dire par rapport à tout ce qui se passe na problème à artiste na ba œuvre na bango, moi je dirais tout simplement que les amis combattants ba sala musala na bango, ils veulent bien que la justice règne au Congo, que l'ordre la bonne gouvernance est régnée au Congo, mais en tout cas, ils doivent quand même savoir qu'il y a des limites. Les artistes ne sont pour rien dans Makamboa, dans Malamboka. Si on doit s'attaquer à Batu Morobo et Mboka, moi je crois que ce sont les membres du gouvernement ou bien les mandataires publics au Congo. Ça c'est connu de tout le monde. Mais les artistes musiciens, les artistes comédiens, et la discipline Moussoussou, c'est des gens qui se recherchent, qui se cherchent. Parce que art nambo kanabiso, nous vraiment eu coup de pouce à ma capacité pour que tout commandé dans le pays Moussoussou bazalaka, artistes azo vivre dans œuvre naé. Donc les gens se battent vraiment pour que moi mke zo kotawana hein et sunga bango. Raison pour laquelle na osenga vraiment na bande kanabiso ba combattant. Tolingi bango mingi, c'est nos frères congolais. Tu dois soutenir l'action na bango positive, mais l'action négative, en tout cas, nous les artistes, nous disons non. Soit qui a solo bango balingi, ba même makambu sur le droit chemin, en tout cas, ba fongo la misu ba yeba, qui il faut viser na makambu wana au bango bazolo qui lutte na bango et qui ne faut pas viser. Je sais que bon, bon, il chose est vrai que un artiste c'est aussi un patriote, c'est un peuple, c'est comment dirais-je, c'est un électeur à qui n'a pas voté. Comme peut dans le cadre d'un groupe naïe, à qui peut comment dirais-je, à qui peut s'affiler dans le parti politique mais au Songolo Pakala, tu vois. Alors, nous sommes libres à adhérer dans le parti politique au Motemane Lingi. C'est ça, vous comprenez? Donc vraiment, tolingi que Moutuna Moutou Ayeba et Loka Osala, les combattants Bayeba, que les artistes congolais en général, baza tout le monde baza ko lukana nous, ndeni ya robima na ghetto, ndeni ya ko misabilo na biso vraiment makasi sur le plan international, tu vois. La raison pour laquelle en tout cas na sengi na bango ba kitsa motema, ba mela mama pio et puis bayeba qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir.
Merci beaucoup à toi. Donc, Nenge Bolandi, c'est un artiste, il y a un comédien, artiste et comédien, à petit point de vue naïe. Tous les vivre, micro balader Likonzi, donc Likonzi, Boebi Kaka. On va théâtre mo intello, on va sala ba théâtre mo landi na classique intello. Likonzi, merci à toi Likonzi, merci. Toza pega na Boebi Kaka sur cmc-congo-mikili.com, hein. Jeune wana bozomona na Congo Mikili. Tonton, babo kima CMC. Naza toujours Jacques Aebi. C'est juste que Caillou, de l'autre côté, ils ont plus de temps et tout. Là, pour preuve, je suis là, non? Voilà. Dans mon qui était famille Nangé Pembeni. Il fallait toujours moi, tout ça et tout. Moi, personnellement, par rapport à ce qui s'est passé hier, et je n'étais pas là, j'étais surpris ce matin sur Internet. Dans mon image, moi, sérieusement, ça m'a beaucoup choqué. Parce que pourquoi ça m'a choqué? Parce que Moutazo Tekabalbom Nae, c'est pas l'artiste. Lui, il est là pour nourrir sa famille, il est là pour l'Oukamo un Nae. Ceux qui t'auront s'attaquer na tout ça, tout le quand même bateau au bazar visé, pas le pauvre chroniqueur qui sont là et tout ça tout le monde Mike. Sérieusement, moi je dis pas que ma combattant va salamabé, je dis pas que bateau ya chroniqueur, on a besoin de artiste, un peu va sala bien ou mabé. D'un part, bata presse, tout ça on a pour kozala na katikati, tout ça la boui. Yom combattant, au ligne peut-être attaquer mutu ya musique et mutu musique à salle qui boui. C'est encore mieux qu'au kende pas ya yemoko l'artiste. C'est pas mutu ya presse, c'est pas mutu azote qui a produit à l'artiste et tout. Donc moi c'est peut-être tout ce que j'allais à dire. Sérieusement, si on a à dire, si on a à réagir, tout qu'il n'y a pas d'artiste bangomoko. Et le tout déranger artiste, chroniqueur, kato, commerçant, tout journaliste. Parce que là, tu as victime vraiment. Ce qui s'est passé de mon côté, ce qui s'est passé dans des conditions, il y a journaliste, et les combattants, bon, mécanon, bon, dis-moi, moi. Et vous savez tellement qu'on est là derrière vous, parce que ce biso, tout ça, parce que bino bosengi tout ça là en haut. Tout ça qu'on informe pas tout au bino bozo sala. Donc s'il vous plaît, c'est encore mieux, bon, dis-moi, moi. Donc toujours pour vous, Claudine Zingaï qui est né pour vaincre, quoi. Voilà, on est là toujours à Matongé, donc toujours continuer le reportage Nabiso. Maudit au protocole très fort, Robin, scellé du bois, très fort, silencieux, John Chimpanga Mpangi. Yoye bikaga masolongo bakote tozali toke bakote wana John Chimpanga na Kalala, donc John Kalala et puis Tony Chimpanga. Comme je vous ai dit, on est toujours là à Matongé, nous continuons ces reportages. Là, à côté de moi, c'est un confrère, c'est un grand dans ce métier que je respecte beaucoup. Bonjour. Oui, c'est Ramsès Ramazani. Ramsès, par rapport à ce que les combattants font aujourd'hui, ils interdisent carrément la vente des œuvres des artistes musiciens. Toi, en tant que média, en tant que professionnel de médias, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela? Bon, j'ai appris, c'est une méthode de combat. Ils ont estimé bon de saisir les œuvres de ces musiciens, Ouera, JB et Kofi, je pense, comme j'ai entendu chez Hermène et chez Étienne. Mais le danger, c'est que plus on créera la rareté de ces produits, plus ça profitera à ces artistes musiciens. Parce que dans tous les cas, les gens chercheront naturellement à s'approvisionner. Et s'ils cherchent à s'approvisionner dans le marché noir, ça va créer plus de richesse à ces gens qu'on cherche à sanctionner. Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir à d'autres méthodes de combat pour pouvoir arriver à atteindre ces gens-là, je pense. Merci beaucoup. À moins que tu as quelque chose à ajouter? Non, je n'ai rien à rajouter. Politiquement, les gens cherchent à combattre d'une manière ou d'une autre. Les gens cherchent à prendre des armes pour combattre ce qu'ils pensent être leur objectif. Mais moi, ce qui me concerne, je continue à faire mon travail, comme vous le savez, dans d'autres médias, et tels que Congo Nabiso. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, c'était Ramsès. Ramsès, merci à toi, merci pour votre temps, merci. Fidèle ami de la toile, mesdames, messieurs, je vous salue. Nous sommes toujours à Matongé, Neboyebi Kaka, reportage Kafu par rapport à Beveneme Zoleka. Ces derniers temps, Balobi Kenon, combattant, Lingi Lissusute, Bateka, œuvre, il y a artistes musiciens. Alors, pauvres commerçants, passez-moi l'expression, mesdames et messieurs, vraiment inquiété, et entre autres, Luxen Mosengi, le professeur de français, Neboyebi Kaka, il aime bien parler en français, mais on va le faire en français. Luxen, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je parle en français tout simplement parce que je suis un villageois, et je suis un universitaire de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Cette ville m'a vu grandir scientifiquement. Ça fait à peu près 30 ans que je vis ici, quoi. C'est pour cela que je parle très mal lingala. Et je suis enseignant de métier, comme un cordonnier,
Je suis enseignant de mon métier, comme un taximan, comme un cordonnier, comme un tailleur. Je donne cours de français, c'est pour cela que tout le monde m'appelle vulgairement professeur de français. Ok, alors raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, je me suis converti en disquaire. Étant donné que je trouvais que je ne gagnais pas assez de sous dans l'enseignement. Après avoir fini mes études ici, à l'Université libre de Bruxelles, que j'ai eu beaucoup de collègues, entre autres les Viembo, et Lopeli Biembongo, ils sont très nombreux. Levien Tsikungu, qui est chimiste. Là, vous nous racontez votre histoire. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé au fait. Non, je vais revenir. Puisque les gens croient que comme on vend les disques, nous sommes la racaille. Nous ne sommes pas la racaille. Je vends les disques puisque je me suis converti en disqueur, puisque j'ai trouvé que ces métiers-là me donnaient beaucoup de sous. J'ai été visité à 2 reprises, pas plus tard qu'hier. Il y a eu un groupe de jeunes gens que j'appelle des délinquants. Ils se sont investis ici. Ils sont arrivés chez moi pour me menacer. Mais parmi les combattants, il y a des intellectuels. Il y a des gens qui ont étudié comme moi. Mais ceux qui sont venus chez moi hier, regardez-moi dans les yeux. Vous êtes la racaille. Je l'ai dit et je le pense. Regardez-moi dans les yeux. Vous êtes la racaille. Vous n'êtes pas des intellectuels. Puisque les intellectuels ne viennent pas par la violence. Dans la Bible, le Code d'Hammurabi a dit ceci. L'œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est le Code d'Hammurabi. Je donne un avertissement très fort chez Congo Mikili. Le prochain qui mettra pied chez moi, il sortira les pieds devant. Ça, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'ils ont venu faire? Ils sont venus ici, soi-disant que les disques de Kofi ne doivent plus se vendre, les disques de Wera et de JB. Je ne suis qu'un commerçant. Même les Malewa, qu'on interdit que ça ne doit pas se vendre, c'est sorti par un Congolais qui a investi beaucoup de sous, à l'occurrence Diego Music. C'est un commerçant, il n'est pas politicien, moi non plus. J'avertis aux soi-disant combattants, les délinquants, pas les vrais, les soi-disant combattants, ces délinquants-là qui viennent m'embêter. Vous allez porter plainte? Je crois que, pour moi, je vais descendre dans la boue. Je vais essayer de fouetter les cochons dans la boue et après, je vais rentrer à mon niveau. Nous sommes dans un voyou, il faut agir en voyou. On va utiliser la voyocratie, tous maintenant. Puisque quand on réfléchit en intellectuel, le message ne passe pas. Nous tous, nous allons utiliser la voyocratie. Nous sommes dans un état de droit quand même. Nous sommes dans un état de droit, mais les délinquants qui sont parmi les combattants, puisque les intellectuels combattants n'agissent pas comme ça. Ils veulent la concertation, ils veulent que le pays avance. Qui ne veut pas que ce pays avance? Nous avons nos frères, nos sœurs à Kinshasa, qui ne veut pas que ce pays avance. Ce pays n'appartient pas à ces petits voyous-là, soi-disant des combattants. Ce pays-là ne leur appartient pas. Moi, je leur dis ceci. Je ne suis ni de PPRD. On vous traite des PPRD. Je ne suis ni de l'IDPS, moins encore des MLC. Je ne suis même pas du Palou. Je suis un commerçant, un intellectuel. Moi, je suis appelé à servir ce pays. Allons au défi. Je crois que dans les 5 ou les 10 ou les 15 ans qui vont venir, nous sommes appelés à servir ce pays. Je serai au pays, je vais servir ce pays. Comme les combattants veulent que le pays aille à l'avant, nous tous, nous allons servir ce pays. Ce pays n'appartient à personne. Aucun combattant. Vous avez quand même cédé à cette pression, à cette menace de ces gens-là. Parce que dans les étagères, est-ce qu'il y a des œuvres de Kofi Olomide? Je demanderai à la caméra, au caméraman de filmer, de faire montrer si réellement il y a les œuvres de Kofi Olomide. Je dis ceci, je ne veux pas la polémique. Je suis commerçant, je vendrai tout ce que j'achète. Voilà. Vous écoutez? Voilà. Je vendrai. Vous savez qu'il y a quelques années, on avait un couteau à tirer avec Kofi. Moi, Kofi, ça n'allait pas. Mais on trouvait un compromis. Kofi se retrouve et je me retrouve. Kofi, c'est un artiste. Moi, je suis un vendeur. J'espère que là, vous comprenez mieux.
Je ne suis pas artiste, je suis commerçant. C'est le message fort que je donne à tout le monde qui suit cette émission. Voilà, mesdames, monsieur Bolandi Wana, Luxen Mosengi, professeur de français, il n'a pas peur. Et puis il est apolitique, vous le traitez que non, de PPRD, bah lui que non, Luxen. Non, écoute-moi, si j'étais de PPRD, je ne serais pas en train de vendre des disques là-bas. Si le président Kabila donne des sous, je ne crois pas qu'il me donnera $200 ou $1000. Vous comprenez? Je ne serai pas à moisir la vendre les disques. Voilà. C'est le message fort que je donne. Mais si ça s'avère que c'est n'importe quel gouvernement, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Kabila, que ce soit MLC, on me donne l'argent, je le boufferai. C'est l'argent du Congo. Ça, je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Merci beaucoup, Luxen, de nous avoir accordé ton temps pour vraiment que le message passe. Luxen Azobang et Loroté. Luxen, il n'a pas peur de quelqu'un. Moi, il faut me tuer. Si vous me laissez en vie, que je respire, que je récupère, cette personne, je le suivrai jusqu'au bout. Je la tuerai aussi. À la télé, on ne tue pas, Luxen. Papa, nous sommes dans un état de droit. Si tu me frappes, je ne veux pas utiliser les paroles de la Bible. On te gifle. Le voie juridique. Non, on te gifle à gauche, tu donnes la joue droite. Pour moi, je vous dis, j'utilise le code d'Hammurabi. Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous étiez agressé par ces gens-là? Vous avez subi des dommages, des vols, des pillages? Parce que de l'autre côté, ils ont pris quand même un certain nombre de DVD, des CD, des Wera qu'ils ont ramenés avec eux. Hein. Vous? On m'a pas violenté physiquement, mais on m'a violenté verbalement. Et Luxen n'a peur de personne. Et puis ici, on pouvait rien prendre. Ici, il faut prendre quelque chose. Papa, il faut lire Tondi. Moi, il faut me tuer. On se retrouve toujours sur cmccongomikili.com. Nous sommes là à Matongue. Nous continuons ce reportage. Tout l'aksabnoga assis réellement. Bazo Pekissa, DVD Tekama ou pas. Ce qui est au Tekama, mais bon, on est déjà quelque part côté Wana. Ils ont Tekama, on toujours. Bah, combattant, ce qui, Bazo Pekissa, mais bah, on va continuer à, bah, commerçant, ils continuent toujours à vendre des CD. Un dernier mot. Quiconque qui m'a déjà vu à une réunion politique, que ce soit de l'IDPS, de PPRD, des MLC ou je ne sais de quel parti, qui le disent à travers cette télé Congo Mikili, ou qui se taisent à jamais. S'il me cherche, il me trouvera sur son chemin. C'est Luxen Mosengi. Je suis universitaire, je vais servir ce pays. Peut-être je serai un futur PDG ou je serai un futur ministre. Ce pays nous appartient tous. Voilà. Pas de commentaires, non comments. Bolandi Wana, mais vous utilisez quand même pas mal de paroles de la Bible. Hein. Je suis chrétien, j'ai commencé au petit séminaire de Kinzambi. C'est là où on forme de vrais politiciens congolais. Je suis passé par là. Mais la Bible prône l'amour. Je sais. Mais vous, apparemment, à vous entendre, c'est comme si œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible. Merci beaucoup. Tu continues à Masolon na cmccongomikili.com na matonge tu continuer reportage na bino botala rara bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini ba idio to bazobatan to bakombatan oyo makambo bazali kosala ndenge nini liti yango bomoni ndenge ekomi ko changer face pe ekomi sikoyo nde kopesa bakongole mosusu awa na poto kanda po ete bakanisaki ete bato oyo bazali bato moko normal bazali kolinga kobunda mpo na Kongo bandeko nzoka nde bato mosusu ndenge bomonaka bango wana bazali bato normal te bandeko babolingo vraiment ezali pasi pe mawa po ete nazali koyoka pasi mingi na motema ndenge nini un combattant wana ayaki na Allemagne aye awa po ete ndeko mobali moko apesaki point de vue na ye pe alobaki na baniveau ya internet mpo na kolakisa ete ye azali na ye mpo na PPRD un combattant moko aye abimeli ye briske bandeko nga nakanisaki monstre oyo ndenge babengaka extraterrestre bandeko mwana mobali wana alati chapeau aye aza koloba na mwana mobali na bandeko elongi wana soki otali yango na mona na ngai bilongi oyo bato bazika na produit oyo produit ebeta bango bandeko
modèle ndenge produit beteli combattant on dirait que moto asi akufi batie siko na kati ya kunda après balobi ete non bakende ko déterrer po ete balingi basala test ADN siko babimisi moto yango na kati ya kunda poso na ye elongi bandeko ndenge moko kaka na tata wana bandeko soko tali combattant elongi ndenge ekomi bandeko na leli ngai mama Rosalie na leli elongi ekomi neti poso ya mbisi ya kokauka bandeko atelemi mpe aza kopesa commande bana moto wana alobi ete tolingi lisusu koyoka te oyebi teke ndenge ozali okokobetama bandeko otali elongi koto ya profil na ye bandeko na poni na nga kutu poso ya mbisi ya kokauka bien elongi ekomi mpenza bandeko oyo mpenza ata bamama oyo bapakolaki produit soki bamoni boye bakolela olie kende kokuwelisa makambo ya kikombata atala nanu bamakambo ya poso na ye elongi ndenge ekomi bandeko elongi ya boyeko soki ntango mosusu baza koluka moto moko aya mpo baluka ndenge nini yako sala mwa eloko moko boye babangisa moto moko moto ngo bi alata masque abimela moto moko boye na place molili mpo abangisa ye bandeko bokende mosika te bozwi kaka mwana mobali oyo bobimisi ye kaka esika kaka wana kaka ya molili bandeko alata kutu masque te boke musika abima kaka na ndenge kaka tie kaka profil na ye wana asali kaka he bandeko ata bato bamonaka zabulu na ndenge ya bosolo bapakataka ndenge wana te oyo mpenza soki bamoneli ye na ndenge kaka wana azali kolobela bakopakata bandeko kikombata yango tozali koyeba lisusu te yango nazali koyeba te bandeko bakongole bazali kokanisa soki lelo Joseph Kabila alongwe na bokonzi makambo nyonso ekomi bien baoyo bazangaki mituka na poto bakokende na poto bazwi mituka baoyo bazangaki bandaku na poto bakokende na Kongo bapesi bango bandaku me yango tozali koloba kongole mayele muke tala poto lakisa bino bozali bato moko bozali koyeba te makambo nini bozali kosala bino moko bozali komona meme baopoza na bino congolais oyo bazali awa na poto oyo bayaka mpe mpo na kosala mwa bapropagande na bango par exemple bopesi kombo ya Moïse epai ya Tshisekedi me tozali kokamwa ntango bozali kopesa moto kombo ya Moïse il faut moto wana mpe azala na position moko ya bien oyo boyebi ete moto oyo ndenge esali boye soki topesi ye confiance en tout cas akosunga biso me bino ebandeli mabe po nini bino nde bokomi kosunga Moïse bandeko soko otali ndenge bato ya IDPS bamultipliaki maloba sukali na bakombata mpe bana ya poto mpo nini mpo ete bapesa bango kaka mwa ba 1 euro mpo ete ekota na kati ya bakesi na bango eloko nini me IDPS esali te bandeko bato IDPS bazalaki meme pre bandeko soki bayebisi ete moto IDPS na ndenge ya en huis clos bayebisi balobi bolongola bilamba to mona bolumbu na ye bongo to chota bazalaki pre à tout bayokisi bato sonia na poto jusqu'à ce que même Tshisekedi bautiliser na bana ya kuluna un démocrate likolo kaka ya bambongo balingaki bapesa bakomi koyebisa ye te benga ye Kanambe kombo na ye Kanambe Tshisekedi mpe lokola kolenga alingi ete bakongole bapesa bambongo ye mpe alobi kaka kombo wana o Kanambe me naye kotala na lobi me oyo demokrate ya ndenge nini aza koyoka ta soni taza komona ete mwana moke lokola Joseph Kabila un jeune homme neti Joseph Kabila azali kolakisa ete azali un vrai démocrate mais oyo azali koloba ete koko ya démocratie koko démocrate mais botala makambo koko démocrate aza kosala na soni na mawa yango na tolobi bandeko opposant congolais nyonso to bozali komona baza na bango bacomédien Tshisekedi comédien Ngwanda comédien bango nyonso baza bacomédien bandeko makambo
tozali koyebisa bino bozwa yango Tshisekedi baza na bango ba comédien baza koluka bambongo na bango Tshisekedi aza kolite po ete bapesa mwana na ye poste ye moko kuta aza sololaki na Joseph Kabila alobi ete soki ye aleki te aza konegocie na Joseph Kabila soki akoki kokamba ministère ya azala premier ministre bandeko wana nyonso tu biso mpe bato ya PPRD totelemeli yango tolobi ete pouvoir ya kopesa na bampaka to na bakoko tolingi yango lisusu te pouvoir ya Congo ya lelo tolingi ete bapesa yango na bajeune tolingi teke bampaka badirigele biso mboka po ete makambo nyonso to ekokende kaka na kimbopaka bokosaka biso ete ana ndenge ezali wana bajeune bana expérience te mais lelo tomoni bajeune nde baza na expérience na mboka na biso RDC tala makambo bajeune bazali kosala oyo bino bampaka ya tango ya Mobutu bokokaki eloko te bolie mbongo ya mboka bobomi bamakambo nyonso mais lelo oyo biso pe bajeune tosi totelemi tolobi ete niet tolingi lisusu bozoba te papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo eloko moko il faut koyeba yango ete bato mingi ndenge lelo tozali komona bango awa na poto awa mingi bazali kokanisa ete bango nde basimbi poto pe bamemi poto likolo ya mapeka. Tala neti ba déclaration mwana mobali oyo na kombo soki ya Aubin makambo azali koloba elobi ata yo mwana mobali forme neti mwasi ngai moko pe na remarka likambo oyo bandeko yo zomona mobali matame esali neti te bandeko soki ozali mwana mobali me ozalaka na mobali na yo yebisa na bandeko kongole po bayeba pona poto a pe koma nango normal ya koya kobomba na ngai mokonzi ya bakombata nzoka ndekaka bamukoza koloba yo mokonzi ya bakombata bakomisa mokonzi wana po ete bafiakulaka yo na ndenga nsima. Alors que to pesi merci mingi na bandeko oyo bafungolelaki biso balobi ete mwana mobali oyo Aubin azali mwana mobali oyo na kote mosusu azalaka mobali na kote mosusu azalaka mwasi. Merci mingi bandeko po ete bino nde mutu bovandi kuna na Belgique boyebi basekele na ye. Merci na ndenge bolobi likambo oyo pona kolakisa na bato ete bato mosusu bazali kosala boye ezali pe likambo ya jalousie ya zuwa. Aubin oyo ekoki kozala pe likambo ya zuwa tala kaka mobali ya mikomisa mwasi sikoyo bamibali oyo ntango mosusu ya mwa bien bazalaka kote ya PPRD ye na bango courant mwa elekeza te ndenge nini akosala kikombatant te po ete ye azali na besoin ya koluka bato oyo baza na posa na ye mais ezali pasi mingi pe mawa. Merci na bandeko oyo ya Belgique oyo bopesaki biso dossier ya ndeko Aubin oyo vraiment azala nde na courage po ete esi koma na bongo makambo oyo yeba na niveau ya poto aloba kaka ke non ndenge nazali awa nazalaka mobali pe kote mosusu nazalaka mwasi bako comprendre po yebi ete mobali soko aza kosala bamakambo wana bandeko tango aza kozwa bamai wana na ndenge ya nsima ekomisaka ye kaka banzoto ndenge bozali komona Aubin oyo banzoto na ndenge boza komona mwa sembe na matama ezali bamai wana ezangi esika ya kokende po epai ya mwasi ntango ekendeke eza na esika ekendeke kovanda eza kokomisa mwasi nzoto normal mais tala sikoyo ye mobali batiaka yango na ndenge ya nsima omoni ndenge ekomisaka bango matama ekomi soki ndenge nini akomi nyonso tuku ye oyo ndenge balobaka kilebu ole ezala bunge ndenge balobaka epai ya mwasi me ya komi kilebu bandeko babolingo na koyebisa bino bakongole oyo boza komibenga bakombata botika baaventure po bokomi kosala baaventure ya trop surtout wana poto baaventure ekomi ya trop na radio na bino te soki mwa bloc na bino ya baimage oyo bokoma koutilize po bamessage na bino elekaka tosi toyebi wana nyonso
mais ndeko nga na koyebisa yo boye yo moto ozali koloba ete papa Roger ou bien maman Rosalie ndenge ezali wana boyebaka ete liwa ezali pemene na bino ndeko ozali komikosa me na koyebisa yo boye yeba yango ndenge ezali wana soki ezalaka ete balobaka ete liwa ntango mosusu yo ozokanisa me bato oyo bino bokanisaka oke baza bagank ntango mosusu biso nde mutu tosolalisa bango mpo tolobaka na bino biso tozalaka kati na bango tokutanaka na bango me lokola biso tozali bato ya violence te tozali bato oyo toyebi démocratie baartisan ya la paix yango nomoni ete tokendeke kaka okomona toyoki bamasolo na bango totalitali bamakambo na bango esili me soki tolobi ete bolobi ke yona ndenge ezalaka ete bamakambo oke koma ete bamakambo moko boye soki okute na mutu boolelisa eme bandeko boza kosala erreur mpo ngai ata papa Roger soki ezali boye ebele bakolala ebele bakolala mpo ete boza wana boza koyeba te bamakambo bozali koloba sans même bon raisonner yo oza koloba ete papa Roger keba yo oza kokebisanga papa Roger alors ndeko yo oza kokebisanga yebisanga yo yebi nga osi omona ngai mpo kebisa ngai mais il faut ozala liboma eza neti moto aza koloba na nzambe ke nzambe keba ndenge ezali wana liwa ezali pembeni na yo soko omoni teke moto wana aza liboma bakebisaka moto oyo oyebi bakebisaka moto oyo oza komona me oza kokebisa moto oyo omona te oyebi te me oza koloba keba ndeko nakoyebisa yo eloko moko oyebi radio Zumel 1000 ndenge ezali wana eza radio moko tout comme émission mosusu ekokoleka nango epai na bino kuna na France tosali yango na France émission mosusu tosali yango na Belgique émission mosusu tosali yango na Espagne alors yo yebi biso wapi parce que balokuta na bino esi emonani bolobaka mbala ya liboso de bato ya Zumel 1000 tomoni bango bozwi bafoto botambusi bato bakomi koyebisa bino lokola bomoni bango bokanga bango bokoka pe eloko te bokomi papa Roger toyebi ye moko kaka mama Rosalie bato bayoki bino baye komona kaka eloko te donc bozobima kaka bacomédien na bacomédien ntango bapepe baza koya kotalisa bamakambo bapepe mosusu baza kotalisa makambo ya Kongo na ndenge ya malamu bino bozokoya na distraction bato mobimba boza kokanisa ete kobeta bato na poto nde komi lokumu wana nde bomoni yango ke toza kosala makambo mpo na mboka jamais bandeko nayebisaka bino oyebi mingi baza kosala erreur nalobaka yango mingi bazoka yango neti liseki ndeko eza na bato mosusu wana poto ndeko batushaka te ntango mosusu bino bosalaka lit na bino na ndenge boza kosala confiance tozali 4 tozali 5 tozali 10 yo oza kotiaka makanisi na yo ke tokokende kobeta bato wana mpo oza kotia makanisi na yo na 10 combattant na 10 combattant na 20 combattant me bandeko tolobaka yango eza na bato mosusu ko bokokoya 10 me soki moto wana tomboki bandeko bokokangwa mpe bino nyonso 10 bopakati me oyo kokwea na maboko na ye nde akomona makambo na ye bandeko meme na bato Kinshasa basi bayebi ete ezali bapasi ya poto nde moto ekomisi bino boye bato Kinshasa bazali koloba me tozali kokomprendre te bato bazali koloba ete bakombata makambo kutu tomonaka te na ntango ya deuxième république lelo tozali komona yango me ndenge nini bato bazali koya koyebisa biso ke boye makambo Joseph Kabila aza kosala aza quand même kolakisa ete azali na bolingo na biso bapeple yoka makambo oyo bato ya Kinshasa bazali koloba me yo vandi na poto awa olie mwa semule na yo oke na matongo meli mwa biere alokomi koya bino kuna na Congo boza kosala eloko te boye bozwi libumu ovimbi biso ndire mwasi aza na zemi ya 8 mois boza koyokisa bakongolais soni na bateni na bino bolataka bandeko bateni wana soko opusani pembeni solo moko ebimisaka bandeko solo ebimisaka na bateni wana bandeko ngai moko na mitunaka nalobi ke vraiment ndenge nini bakongolais lelo bakoma salite boye na bosoto ya boye epuis wapi na kati ya poto
bateni ekoma kobimisa solo bandeko nga na koyebisa bino omoni bakomba to balataka bateni oyo ezala kaka mokolo mosusu ndenge ezalaka par erreur komba ta moko asali erreur bato bakangi ye balongoli ye basokoto bato abongo bazalaka soko alati silipi ya pembe nde place bokomona makambo na bino tala kaka na teni ya pamba so balati pusana pembe na bango solo babimisaka ebongo siko balongola ye teni yango soki alati silipa pembe bameki kolongola bandeko oyebi toloba nde omoni ebende soki ekomi korouye to ndenge tolobaka na lingala kogate nde bato ya bongo bayalaka soki alati silipa pembe na tala siko silipa wana na bapembeni okomona esali neti erouya nzoka nde wana bosoto bakomba to baza na salite moko bandeko nayebi te surtout moto moko babengaka oyo ke général ngando oyo azalaka kuna na Angleterre bandeko moto moko asayebisa biso mokolo mosusu général ngando wana kaka ndenge boyaki marche siko boke po bokende kosuba bomonaka na poto ezalaka na batoilette mosusu oyo ezalaka ke omona bokotesa mibali place basubaka mwa bakivu wana bandeko alobi général ngando tango alongola pantalon na esko po abimiseloko na banda kosuba alobi ko solo ebeta ye na zolo oyo ebima na nzoto ya mibali ya nani soki nani général ngando alobi ayebisika bi papa Roger makambo bolobaka ezali ya solo alobi solo wana oyebi mbisi ya kopola oyebi soki mbisi epoli esali 2 jours alobi ayoka solo ya ndenge wana ko alobi oyebi kasala tu abima avant alobi nde ayaki kokomprendre alobi donc bato ndenge baletaka bateni ya basodo oyo bazalaka na solodo papa Roger na mama Rosalie baka na raison ndeko na regretaka mingi mpo bopesaka biso kaka baraison na retard me makambo oyo biso tolobaka ezalaka ndenge wana bato baza na bosoto moko ya kosakana te bateni na bango ndenge bomonaka wana bandeko 2 fois te okopusana pembeni te soki bato ya PPRD bazalaki mpe bato ya violence lokola bango oyo ndenge bango bamesana bakangi mutu beti ye balongoli bilamba ke biso mpe ta mosusu bato ya PPRD mpe bakangi komba ta moko na teni na ye balongoli bilamba meko banda kozala catastrophe bandeko tala bomonaka bango kaka bato mpo ndenge balataka bateni wana bandeko balongola bango bateni wana bandeko baza salite kuna na se loba kaka nde tozosala baémission oyo bakokoma sikoyo ekenge bakobanda komisukolela baslite na bango mpo ete bayebi ete bariske kokoya me baza salite bato wana na ndenge ya kosakana te okomona ke ata alatili yo silipa noir me zwa kaka longola ye silipe wana okomona na bapembeni esala neti babiloko omoni mutu alikokolo na mutu alikokolo esalaka neti baplace moko mwa neti esala neti mwa chocolat moko boye donc mutu wana ebimaka neti donc basalite na bango wana somo bandeko baza kaka makasi na baloba me baza salite bakombata wana posana kaka pembeni na bango bandeko teni na bango na solo ebimisaka bandeko bandeko te naza koyebisa bino ya solo bandeko babolingo bato baza koyokisa Kongo soni nde bango tala bato bazali kosala bacommerce na bango mpona koluka kolesa libota na bango na ndenge ya calme bango bakomi kokende kokotisela bango lisusu mobulu na kati alors boyebisa biso oyo Tshisekedi nde mutu ayaki alobi ete bakombata lite na bango baza kosala lite ya juste ya boye ya koderange baprojet ya baninga kokende na bamagasin mpona kobebisa bamakambo ya baninga nde Tshisekedi aza koyebisa bato ke bato baza kosala lite ya malonga bomoni mpona koyebisa bino ete ntango tolobaka na bino ete Tshisekedi azali na ye kaka mbuma ya kopola lelo oyo makambo nyonso to ekomi kobima mpe ekomi komonisama bandeko babolingo tozali koyebisa bino ya solo Tshisekedi ndenge aza wana devant Joseph Kabila azangi baargument tala badiscours na ye akoyebisa bino nini
akomi kaka o diplome yako ndenge zadi wana bande kubabolingo na kusala makasi soki nakomi nakomi mukonzi na Congo nasala makasi po ete bino moko buza kumuna diplome ya Congo ezali susu na valeur te yango na dingi mwana nyoso tu ya Konga soki aye na putu na diplome na ye diplome zala na valera na dingi na zongi sa valera ya diplome ya Congo azozanga ba argument yoka nan alors que depuis que la tango zala na Mobutu basala na Mobutu ayebaka yango déjà que diplôme ya Congo soko diplôme na Congo na poto ba repesa il faut la formation ba diplôme presque ya ba africain nyo surtout ezali kaka bongo il faut mundela pesa osusu moi ba formation moko bo sala mais yoka ba discours na eloko na azali ba argument akomi ko lobela ba diplôme ya Congo azata na plan moko te oyo azali ko telisa biso ke soka komi lelo na Congo tela ko sala boy yeza ko telisa kaka o armée o boy me bandeko bozo mona teke père azali kaka comédien yangala tolobi bandeko bakomi na suka yangala bazangi ba argument sikoyo nde force na bango tikali kaka kotinda batu na balabala basalaka ba trouble kofingaka batu banini po ete bango bakanisaki ete ba vrai démocrate bandeko tangu ngala bandaki kolanda Tshisekedi tangu azalaki penza na Mobutu ngala bandaki kokanisa ete atato aza penza vrai démocrate mais lelo na ye komona ete baza na bango kaka bango nyonso bambuma kopola tokanisaki Mobutu nde mutalingaki azalaki faux démocrate mais nzoka nde bango nyonso tu kaka ndenge moko moni bakazaka na bango ekwei na se makambo na bango ekomi komonana bandeko il faut boyeba yango ete radio Zumel Mil tolobaki ete mokonzi moko akobangisa lisusu Congolais te oyo nyonso tu azali koluka bolamu ya Congo te tokobimisa epolele ndeko yo moto olobi ete olingi Congo yo moto olobi ete ozali na susi ya mboka mais comment expliquer moto olobi ete olingi Congo lelo oza koyoka ete na Congo kuna esika banzela ezalaki mabe baza kobongisa banzela esika makambo bahopito ezalaki ya mobulu lelo makambo bazali kosala po ete bahopito ekoma malamu mais ifale loba nzambe merci mboka na biso wana makambo tobande kolinga ebandi komonisama mais yo bandi lisusu kosilika alors bolingo yango ya mboka na yo Congo oza nango bino boza kokanisa ete bino nde bolingi Congo koleka biso ba oyo na bargima na bino boza koya nango oyo eza meme sans fondement lelo mokili ekotalisa biso ndenge nini na baopposant oyo babandaki koloba oyo bango nde baopposant ya solo Tshisekedi lelo babimi na bango kaka ndenge moko na bana ya kuluna lelo nde toyoki komona ete Joseph Kabila bimi un vrai démocrate olie kutu babiloko Tshisekedi aza kosala lelo na bato ya UDPS tomona kutu ke ezala te Joseph Kabila moto aza kosala yango aza kotinda bato ya PPRD bakende kosala batrouble banini po ete amoni ete ça ne va pas maintenant ekomi nde sikoyo Tshisekedi un démocrate oyo babengi démocrate akomi sikoyo kotinda bato na ndenge ya kikuluna oyo kidémocratie ya ndenge nini lelo na Congo balobi ete makambo nyonso na ndenge ya baélection mais tellement Tshisekedi aza kobanga asa yebi ete peuple azali nsima ya Joseph Kabila bomoni ndenge aza kobanga ndeko yo moto omesana kokoma na internet pona kokoma ete koloba ete babongaka kaka mbuma libanga na mbuma oyo akotela oui babongaka kaka mbuma na libanga babongaka kaka libanga na mbuma oyo akotela ozali na raison mais nakoyebisa yo boye ndeko oyo ya Tshisekedi ezali mbuma na libanga ya kotela te me na libanga ya kopola po bayebaka moto oyo bayebaka mbuma oyo ezali ya kotela oyo bazali kobwakela libanga oyo Tshisekedi ezali ya kopola nazali koyebisa yo parce que alakisi deja ezaleli na ye Tshisekedi alakisi ezaleli na ye oyo ezaleli oyo alakisi oyo ezali kolakisa te ke un vrai démocrate ezali kolakisa ete un vieux kuluna un vieux kulunaire ndeko nalobaka yango ntango nyonso yo moto mesana kokoma ezala te na Facebook
koloba ete papa Roger oza kokebisanga me nakoyebisa yo yebaka yango yo oza kokebisanga me ngai nayebi yo yo yebi ngai te. Alors avant ya kokebisa fantôme il faut oyeba forme ya fantôme wana ndenge azali. Il faut oyeba azali na forme nini po ete nayeba ndenge ya kotake ye. Mais yo zali kokebisa kaka moto mpona plaisir oyekaka liboso clavier na papa Roger keba bani mendeko yo yebi teke soki ezalaki mpenza komba na ndenge mpenza komba mpenza ya solo eke autorisé oyo komona moninga lalisa ye boyebi soki combien nga nalingaki nalalisa ebele po mingi bomonaka yango soki naza koloba boye neti liseki nga soki nalobi nalalisa na kolalisa ebele po nga naza kofréquente bino naza kokota te kati na bino me yanga na nalobaka ete boza nde babolole boza mayele te yango namoni mwana mobali obe tellement amoni ke azokoka lisusu te abimaki na Kinshasa na tembe soki nakomi na poto nakozonga na Kinshasa po ete nasomba bamapangu nasala bamakambo ya minene aye kokoma na poto boye surprise ya mabe akomi mokati suki na matonge pe yango wana epesi ye vertige oyo chef ya bakombata botela chef yango ya bakombata bandeko oyo boye soki ngai devant ngai papa Roger bandeko nakoningisa kaka bambata na matama naningisi epeza bavrai mbata na matama bandeko nabanzi ete akolapa mbala moko akoloba ete natiki mosala ya kikombata po ete ye soki azwi bambata na nga bandeko na masuba mbala moko eza kobima ntango ngai nalobaka bato mingi bakanisaka yango neti liseki me na fréquenta bakombata ebele mpe tosolola na bango bayeba teke ngai papa Roger me nakoyebisa na bino ete ebele ndenge tosolola na bango ndenge natala bango face à face bandeko masolo moko balobaka ete masolo pamba oyo ke nalobaka ete soki bato wana mpenza balobi ete batikela biso ta bazwi ata ndenge ezalaka bapelisi bougie balobi bon papa Roger simba kombata oyo bato pelisi bougie tili bougie oyo kosila bobetela makofi bandeko ebele bakolapa ebele bakotika mosala ya kikombata mpo ngai na kotambusa bango mbuma me lokola bazali kolakisa bizaleli na bango bozoba na bango tika bango pete kaka tomona babozoba yango ekomi nango lokola galerie tomonaka yango tosekaka babozoba bato mobimba baye na poto baenkese rien yango nomoni ete ekomi kosala bango kobanga bakanisi ete soki bazwi kongo lelo nde bavi na bango ebongi bozali komikosa boyebi badetenteur ya makambo oyo ya bino bakombata bazali combien ntango bakoloba ete bapesa bino pouvoir bakombata ya Belgique bakoya biso tolingi boye oyo ya Angleterre bakoya biso tolingi boye oyo ya France bakoya biso tolingi boye oyo ya Canada bakoya mpo kutu ndenge ezali wana bino moko kutu wana terrain wana poto boza na boyokani te ekomi soki bamisusu baye bapresente plateforme na bango bamosusu ate bato wana kutu boyebo boza koswa na bino kowolela bokonzi bino na bino nde bato bokokende kokambela biso Congo bolongwa na babozoba mibali pamba bapasi ya poto bomoni ndenge ekomisi bino me bokolonga te bokozala kaka bato ya milelo na milelo tokomona bino ndenge bokotambola na bamapapa ekosila bino kaka ndenge boza bakombata wana bateni wana bacouleur bateni na bino wana ekosila bino na nzoto tokopesa bino lisusu 5 wana ekokomela bino 100 ans biso tolobi yango ke Joseph Kabila tokosala makasi akoleka bolinga te mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise kaka ndenge toyuti koyebisa bino ebongi malamu mingi bandeko congolais oyo bazali kolinga kokosa na liboma oyo bazali kokanisa ete soki bapesi bango Congo nde bakoportele bato kuna na Congo solution ebongi bayeba na malamu ete soki bazali koyeba te na Congo deja makambo bino bolobaka na Congo changement esi ekota ba makambo ezali
kosalama ndenge na ndenge ya malamu, me bino bozali nano na retard. Ndeko na koyebisa yo soki ozali na bafacture ebele etondeli yo na ndaku kotia bakanda na yo na makambo ya Kongo te. Bandeko, bomoni ete makambo biso tolobaka mokolo na mokolo tozalaka na raison mpona nini? Parce que toyebisaka bino boye, tango mokolo mosusu tango Werason ayaka na poto, bomonaka biso ndenge tosalaka émission tosilikaka makasi na Werason. Tolobi ete Werason apesa bato oyo confiance te. Bato mosusu basilikaka mpona nini bozali koloba bandeko po ete toyebaka. Omoni? Lelo oyo soki balobi ete babanda kokondane, baloba ete bato bapesi bango pouvoir, babanda kopesa bapene na bamusicien congolais, bango baza capable même babambola Werason même 30 ans de prison ferme. Po ete bandeko na koyebisa bino ya solo, tango biso tobandaka kosilika na Werason tolobi ete kopesa bato confiance te, tozalaka na raison. Et puis eloko lisusu Werason asalaka erreur. Ndeko, soko tali na document na yo officiel oyo babengi passeport, bakoma wana ete document oyo okolakisa yango kaka soki policier ou bien autorité ya mboka ou bien immigration basengi yo nde okolakisa. Me eloko ekamwisa biso bandeko, mwa bavoyo ya poto bato ya lokuta, Werason aza kobimisa passeport na ye po alakisa bango, aloba ete bazali koloba ezala ta balobi ete ozali na 10 passeport diplomatique. Eske na kati ya bapasseport oyo bandaki kofungola po alakisa bango Werason, eske omona place moko bakoma ete soki bakombata bakoti dutu na passeport na yo, bimisa yango lakisa ya bango? Me yango na tobandaki koloba ete po ete Werason bamakambo mosusu asalaki nde apesaki bango occasion yango na ete lelo oyo bakomi kosala n'importe quoi. Yango na felicitaki Fally Ipupa makasi po ete Fally Ipupa tikelaki kutu bango tante ya babozobo ya bango. Aya koloba biloba likolo ya bamikro, liboso ya bamikro na bango ya babozoba. Tala ndenge bakotisaki lisusu Werason na babozoba wana. Baye koyebisa ete non ba vaccin moko boye ekotaki na Congo oyo gouvernement eutaki na nini na kote ya Rwanda batie yango ezalaki empoisonné babiloko moko ya bongo. Werason mpe sans même réfléchir ale akomi mpe kopesaka ba message pa ba ministre ya santé mpona koloba ete en tout cas soki makambo ezali boye. Donc omoni ete Werason azalaki na présence d'esprit te. Yango no moni lelo tala lelo ndenge bakomi sikoyo bamakambo oyo bakomi kosakana na bino, alors que bino bozalaki bato moko il fallait pas bopesa bato oyo nde ta kaka na bamasolo na bango ya balokuta oyo bamiyibi. Bandeko bato oyo baza na bango bamiyibi, ce sont des voleurs. Ba exemple ezali par exemple bomonaka bino moko Roger Bongos oyo soi-disant un meilleur journaliste ndenga mikumisaka na kamera na ye moko ya moke oyo atambolaka na yango oyo alingaka kutu kopesa moto te po amonaka ete soki apesi yango moto bakoyiba ye. Kamera wana bandeko, Roger Bongos ayaka liboso ya kamera, ngai nasalaka boye, nazalaka na mbongo na ngai 200,000 tango nazwi yango nake na Kongo nasobi bakamio ya monene na Mercedes na kei napesi papa tabule azali kotambola na yango, aloba bamakambo ebelebele, amitalisa liboso ya kamera ke ye journaliste moto ya mbongo. Me tala moto ya mbongo esika nini ayaki kosukela bandeko po omona ete Roger Bongos na ba oyo nani bato soki bamasombo oyo bababe na ba odombo ezali kaka ba groupe ya ba malfaiteur. Yango na toyebisaki bino ndeko
ezali teke soko moni moto azali koloba français azali kopupola yango nde olobi ete moto ya malonga te. Bakibolabola pe bazalaka kibolabola yango tala moto lokola Roger Bongos oyo moto azali ko se respecter botala makambo basalaki na autoroute tango bauti Allemagne botala ba comédie na bango basalaki. Est-ce que bandeko ata yo ko moto lokola yo soki batie lelo Roger Bongos wana balobi botala Roger Bongos ye yo boye bongo pesa eli susu valeur ngai nalobaka yango mama Rosalie moto lokola ngai Roger Bongos epai na ngai azali susu na valeur te po ete balingaki nde baescroke masi ya bakongolais omoni ezali pasi pe mawa bandeko mpona koyeba moto ifo kotala soki otali kaka elongi ya Roger Bongos bandeko tala kaka elongi na ye malamu ondire régime ya nzete ya likemba botala kaka elongi yango ndenge esala ondire elongi yango esala neti ere moko neti eseka me ere moko neti ekangakanda sikoyo efinana nde babilongi ya boye babilongi ya kopesa confiance te bandeko bango nyonso tu bazangaka bamalfaiteur baza komonana oyo toza kobunda mpo na Kongo ya wapi botika makambo ya lokuta mpo ete kazaka na bino ya kibuzoba tosi tomoni yango na kati botika kodistraire bato bandeko bapeple bazali lisusu na besoin ya badistraction na bino te botika botala ndenge mwana mobali oyo bandeko ekombata bandeko toyebi teke eske produit yango apakoleli yango na kanda ou bien ndenge nini eske kanda ya Kongo nde moto etinda apakolela produit oyo boye bandeko tala ndenge poso ya nzoto na ye na profil ekomi bandeko ondenge musuni ya poso mungusu bandeko oyo ezikeli ya ndenge nini bandeko namona nanga bato bazika na produit me ezikeli oyo yango te ondile ngolo ya koyita bandeko na cameraman pe songi ndenge aza kobenda ye mwa mbunzwe akobenda ye na profil yango bandeko poso nyonso modele ekomeli yango te bandeko modele ekomeli yango te vraiment na pasi pe na mawa yango la tolobi ete bandeko elingi koloba teke soki Kongo eza na baproblème bakanda yango mpo banda kopota produit na ndenge soki ndenge nini bandeko tala ndenge bandeko bino bandeko mibali oyo bondimaka te botala ndenge produit esali poso ya ndeko mobali botala bandeko na bazi ete bamisusu oyo bagomona oyo bazalaki na projet bapota produit bakomi na kobanga tala ndenge poso ya nzoto na ye ekomi neti mosuni ya ngolo ya kokauka bandeko bandeko te namona nanga bato bazika na produit mais combattant oyo modele azikeli yango te bapapa na ngai yango te mpona nini kobebisa poso ya nzoto oyo nzambe apesi yo ya malamu kokende kopota produit boye bandeko ekomi ndenge moto deja asa mikufela na ye aza na salle de morgue sikoyo ale bayebisi ye bato bake kointervenir ale babimisi na salle de morgue mpo ye kodiskute nanu makambo ya Congo apres soki esili ale nsima zongi na salle de morgue na position ya kokufa alali botala kaka forme ya mutu bandeko bandeko namona na ngai baforme ya bato me modele oyo te modele oyo ndenge nazali komonela mwana mobali oyo azikeli na ndenge ya mabe bandeko azikeli na ndenge ya mabe oyo penza ko bandeko ndenge kaka nalobiko aza neti mutu moko azalaki amisa mikufela na ye na salle de morgue kosengela ye kaka nzela balobi no bopesa kaka nzela akende kodiskute makambo ya Congo po ete moto moko ya PPRD amonani kuna akende kaka kodiskute makambo yango ebongo soki esili akozonga na ye bandeko abimi siko na salle de morgue bapesi autorisation abimi na poso na ye ya kokauka ondenge musuni ya mungusu bandeko ayepa alobi esili yale alobi ye nasi na kebisi oyoki ye oyo mpe moto ape perde na kobanga alobi ye na yoki
À la place, on malembe, ti na salle de mort na position na couché elle. Ba konti ici na frigo, histoire esili. Bandeko. Vraiment. Te, oyebi ko ba congolais ba komi ko pakola produit on dirait na tembe. Yango nani yango lo bakete ba ko kanga izina ba produit. Non, vraiment, ezali pas super mawa. Ezali pas super mawa komona mobali penza ndenge modèle la musique eli boye bandeko. Oh penza ko musuni ya mungusu kaka te. Vraiment, kokamwa. Bandeko ba bolingo na banzi ete o tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali to sengi na ba congolais mito eza kosala bobima na kati ya kivoyuté. Ya bazoba oya bakomba makambo bazali kosala oya bazali kosala ezali tege opo ete balobi ete bazali na susi ya Congo opo na bote toyebi eloko nini bazali koluka epi ndenge ezali ya bapasi ya poto bandeko bamosusu bazali na bafacture esala bamwa bamosusu ndenge bazali wana bakende kosamba po ete bakatela bango mai basisa baniongo te baza na baproblème ndenge ezwa komona bango wana oyo pe mwana mobali oyo na kombo ya Obe oyo alobi ete ye mokonzi ya bakombata ye pe ndenge azali wana bandeko tala kaka mobali soki deja amikomisi mwasi na ndenge ya nsima ndenge nini azwa lisusu nzoto ya kimobali bongoni matama yango ndenge ekomi kokita lokola kaka neti ya mwasi libumu yango ndenge esali yo ndenge neti aza na zemi yo ndenge kibeka po ete bandeko kibeka ya poto po découvrir yango ifo ozala kibeka ya poto ezalaka matata po oyeba ete moto aza na kibeka okobanda komona yango kaka neti kaka mwa sante me ozomona kaka mpe libumu yango neti kaka ya mwa bariske bandini ndenge mwana mobali oyo akomi bandeko vraiment ben alobi bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel mili tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.